Batouba qui était la film. Ouais, c'est ça. Batouba qui était la film. Donc, film à la mission Skinny. C'est un film exceptionnel. Allez regarder le film. Bon, maximiser la Bella Production, la Bellevue TV. Et puis, na Candy Star Bobo, ça n'a raté. Donc, Bisso, toute la famille Bota, la famille Bota. Bon, là, ça m'a que tout allera toujours ébélé. Mais à même la gitunga ba même ça na gitunga la wenze po aza maman na ngai po aza pe maman ya batu nyonso to bana na e ba lo ngai donc ngai pe na zaki d'office moi na e en tout cas maman merci na nyonso to au salagi comme conseil nzamba zo moli mono ou pe mana kimia. Voilà, merci l'artiste Mama Boli en tout cas belé oyo au sali na kati ya monde artistique na biso vraiment le gouvernement t'a vraiment honoré la RTNCT là et puis les artistes en général mais en tout cas lobby dans mon équipe analyse moko ba ke ba sali ba lobby bokimi parce que vous sentir présence il y a ba communicateur il y a ngambo mususu présence il y a patriarche il y a ngambo mususu tango ka nyati makolo wana bi bokimi jour biso to yaki matanga ya nani po azaki matanga ya famille Botara te zaki matanga ba artiste comme to est-ce que biso to lobai na ba bakimi biso lobaki yango te siko biso to kima neni parce que madame Bellevue Bella Kandi la patronne ange adorable ange adorable oh yesoka koye na mabele bo mokile zoni mabele zoni ngana le retour de la reine mabibe mokile ningana kilobi mabe donc et ningana pour bata ba bêtise ba e ebi ke mais ningana pour bata bêtise ba e bazo banga ke ba on basala ba bêtise trop non telle agitation boye matanga tout le monde était agité sauf nos vieux là que moi je respecte beaucoup na caméra ba ne ko filmer ba tozawa boyawa tozawa ndeti na matanga exode démonstration moi te que ça ba bêtise ba artiste ndi bazo kufa biso tozo lela comité ya ba artiste bazo lela pour bazo perdre ba être cher na bango mais le coup la ba misusu eza le la bien to relaxa na bango to kozala wana en tout cas l'air balimbisanga ma boli akufi liwana ya kufi na kimi nzamba bengi akunga na ekokaki mais pona batu musuba mona ngo ndire sengo babi jour ngo ekoyinda mwana na ngai bana na nga ba vivre na matolo te c'est ça bana na nga faut ba vivre pe na salaire na nga na otikela bana na nga nini na otikela bango ba fan c'est ça fan za na bana na e a occuper du société pour na kati ya liste na nga mwasi bana nini bango nyosu ba ozala kuna na kati ya engagement na ngai siko ba fan ba kolemba un jour bana ne yana to ya zena pour ça parce que pour mona na ngai alela nzala te pour attendre na ekolo azotanga wana te on dit toujours l'avenir de demain c'est aujourd'hui c'est aujourd'hui toyola kisabino lelo ke toza ba mal éduqué toye biso ba mal éduqué toye biso ba impoli auto finga na internet toye biso ba zoba internet toye nous étions très bien éduqués on a bien protégé notre madame Bellevue on l'a accompagné tout doucement dans katsa jeep na malheureusement ba pêchaki biso nzela pa batu batunda ki wana fallait quand même tout panza pour madame pour ça alembaki alaki fatigué abattu fallait quand même que ko se reposer papa Richard yango batu ba monaka to panza ka batu on a ba présence à batu belé pesa ki wana donc en tout cas les gars n'ont bien mais na comprendre ma bébé ba yoka goût na comprendre ma belé lelo comprendre bob molé moi je vais solo na ngomba moko omoni nzoto na ngona sala ngo na sportif na sportif na betara makofi na sac na bamba na rapé na bâche mais baloba lo bagat ba fingi ba garde corps siko ba oba na mona nguna bazali banane na moni ba garde corps ba protège corps on yi ba protège corps ba garde corps mon donc on a l'obarelo au Moroboui. Avant de parler quelque chose, il faut bien réfléchir, il faut bien tourner ta langue pendant 75 à 10 minutes. Oh balinga famille libota mobimba bazota la biso balinga yeba famille libota bokabwani to boza toujours au même ligne même pied d'égalité. Merci beaucoup Exode Mikebi. Nana lobaboué. Ba anglais ba anglophone ba lobaka we are one. Nous sommes un. Ok. Famille Bota, nous sommes un. Maman na biso aza moko, papa na biso peka aza moko. Tous na papa mi balete, tous na maman mi balete.
maman Nabiso, Madame Bellevie, papa Nabiso, Madame Bellevie. Ok. On le dans un sens contraire. C'est-à-dire que dans le sens contraire, Bellard Mobimba. Et au Zabongo, sous-partie Nabiso Zabongo, famille Bota. Ok. Famille Bota. On est au grand complet. C'est dans le message de la famille Bota. Famille Bota, on est au grand complet. Nous avons longué dans la famille Bota. Haïté, nous avons nzela na moko. Haïté, ben mission na au Bota et pas à Batista. Boy ba ke za mission ya ngai na Prince Lomba. OK. Donc tokena ko chango kuna poto panzakaka. Bo panzaka ndezalaka. Comme pe na ko ya pe na kati émission na kati chaîne na bino na bi bo pe sanga nini moko espace moko na bando sala émission na nga moko. Tanda bango moko. Ukolo bandeni par rapport à propos ya mwana. Ngane sizo ngaza yi Gaëtan. On a petit nanga. OK. Ça a déjà émission pour 2 reprises ou une fois. Petit. Soit Vandi, atala pe émission ya Gabi. Ah? Atala ba émission ya Gabi sala. Oui, maman va sala. Oh maman va sala. Ah mon ani. Comme ça on comprendre pour ni bat bayar ko ça prendre na maman bon. Toyoka eza na batu na vie aroye biso limbisa nga siko pesa une semaine aroye lo susu aroye sur le même problème remonte les na batu na vie aroye biso limbisa nga lelo mais ozonga eza ba genre batu lo ba yaga lelo e biso na te omoni ndeza boye na malama eza uto za ça déjà na artiste mon homme doit défendre artiste mais côté la famille boza pena famille bota ndeko to sangana na bakuti te wana to ko sangana te te wana to ko sangana te azala warrior ti bakuti babandoki babandoki ébélé tellement ébélé artiste mususu phare pays bazala qui artiste ébélé mais artiste phare pays bazala c'est phare bazala ko batu bandai ko zela ba mona ba moni pe bango tout le monde est présent ici à Madame Bellevie émission ça bien ils a bien toi qui bien na bisa bango biso to photocopie te biso to original bande ko baboti famille bota ba kota la dina na la douce ba mu pesha love ba mino nyonso tout bo mona lobi photocopie en noir et blanc kuna na ngo photocopie mais c'est S'abonner na yo et consommer information ndenge esengeli. Ya biso na bino 24 heures ya information ya culture na biso kaka awa na micro libre et pas ya Jemima Ibele. Voilà, tout le plaisir est pour moi de savoir que vous êtes nombreux à être branchés, scotchés sur votre chaîne GI Télévision et Bob Molema officiel. Voilà, je suis votre humble serviteur, le petit-fils d'un bon maître, l'herbe de casse l'artiste. Je suis Exode Mikebi. Voilà, car on est à temps réel qu'on informe Bino par rapport à qu'est-ce qui se passe dans le monde artistique, précisément dans l'art dramatique, artistes et comédiens, Nyonso Ezo le Kanakati, il y a RDC précisément,
à Kinshasa. Je suis passé sur ce plateau, je suis avec Bob Molema. Tant que Bob Molema a continué à toujours été côté la famille Libota bazala kana sai parce que Bob Molema Molobeli, il y a famille Libota aye. Voilà, je suis Exode Mikebi. Je profite pour dire un grand bonjour à celui qu'on appelle Esta Morena, la parisienne de l'X, Joyce MJK, Jessie Moulombo et pourquoi pas dire un grand merci à Keren Ongala. Keren Ongala vraiment va dédicace na yo ebele. Ya wana ozali vraiment la ba délire na yo vraiment Keren Ongala ba dédicace ebele ebele. Balobi Major Passi na Gambela, Major Passi, en tout cas Major Passi bambote na yo ebele wana en tout cas tonton Koko Nangai azala solo la très bien Major Passi na Gambela, pourquoi pas Nasi Mboso maman na Keren, maman na Keren Priscilla Wine na Maraville ya bino nyonso wana baleki yanga vraiment bambote na bino ebele ebele. Eldine Mikebi, ma petite sœur préférée, bambote na bino yanga wana émission na biso ebandi. Nous sommes avec Bob Molema suprême na lingra mingi kobenga suprême parce que aza toujours à la suprématie ya bato nyonso balobelaka na kati ya internet. Bob Molema, bonjour. Merci beaucoup na compliment. Bonjour à toi Exode Mikebi. Moi j'aime bien ta façon de présenter les émissions, ta façon de parler. Merci beaucoup. En tout cas, ça me va droit au cœur. Attends, au calme, en tout cas, depuis la banda, première fois en tout cas, c'était fantastique. Mais moi, je te dirais que moi-même, là, émission, na télé, mais ça, c'est une émission à ne pas manquer. C'est une émission au Barozo, Barochon, ah ouais, pas la télé 50, Barochon, hein, la chaîne en République démocratique du Congo, mais bon. Malheureusement, les gens ne reconnaissent pas le savoir-faire et valeur et tout et tout. Donc, mais ça va, je vais bien, tout va bien, ça va. Merci beaucoup Namuto à féliciter Kiwana, à féliciter Gibiso. En tout cas, merci beaucoup. Et dans l'anniversaire, il y a champagne belé les gars. Les gars. Il y a Sandra Riziki. Sandra Riziki, en tout cas, je suis là, Napesi Black Label Mbota Tro, voilà. Maman la Kemaya, depuis Grande-Bretagne, depuis Londres, je la salue en passant. En tout cas, je suis là pour vous. Voilà, merci beaucoup Bob Molema. Comme vous constatez, je suis avec Bob Molema. En tout cas, émission Nabiso et Bandi. On ne peut pas en passer ou bien Toroki Kolobela Makamosu Souté sans Koloba Makambuya Matanga Nabiso et Utaï Koleka, un artiste, une actrice. Comédienne ou outil Kabiso, Mama Boli, Bolingo, entièrement négligé les kaki, Bob Molema, Yosa Kawana, Yebi artiste Nyoso, Zalaki vous compatir na famille biologique, ya Maman Nabiso, Bob Seki Likindeng. Oui, avant de toute façon commencer, excusez-moi, rappelez-moi que Batouba qui était la film, ouais, c'est ça. Batouba qui était la film, donc film à la Skinny, c'est un film exceptionnel. Allez regarder le film, bon maximiser na Bellard Production, na Bellevue TV, et puis na Candy Star Bobo, ça n'a raté. Donc Bisso, toute sa famille Libota, la famille Libota, bon là que ça m'a manqué, tout ça l'aura toujours ébélé. Alors pour la matin, en tout cas, j'ai compatis avec la famille. Voyons Nazaki l'aéroport. Ok. Nazara na aéroport parce que Nazara ba image ya suka na habité soki et peut-être Tom Soezara mabe ko tcha ba image yo za technicien makaso leginga Nazara ba image ya bien ya kitoko ya mama bolingo Nazara ba communication pour atala che communication za na tinate Nazara ba communication o tozora to sola na ye Nazwa ten otambola na mama bolingo na ke kotike na ba wenze na wenze à deux reprises ya liboso zaki ya elubu ya mibale zaki na abenga ngai mon fils ya robeta no tout bobo bientôt sola abenga nga sala na mon projet mon bout parce qu'on a quatre projets na bi a lora poye na lambaraka tout ça na ndeko na leki na mo ka Afrique du Sud azara na bosani excellence tapé sur mboté en tout cas alinga mbing excellence aki bob faut les pas mère azara maman qui s'est belé au lobara faut les pas mère ba projet mais malheureusement les projets
n'a pas vraiment abouti na kati ya histoire na biso. Nazaki na nini ebele ba image ya Bulubo et le bon la chaîne toujours ya papa Jean Chibo na Eco RDC. Alors, nazaki na aéroport depuis l'arrivée. L'arrivée est depuis mortel. Na commune aéroport na zongaki. Là na zongi na landi programme pe ya matanga très bien. Tout ce qui s'est passé c'était vraiment Zaki na ma ligne parce qu'on a RTNC, hein. Oui, RTNC dans le gouvernement. C'est ça. Voilà. En tout cas, Neyo Sala ke biso na ngape na musala batindi biso formation. Parce que na musala na état civil. Moi je travaille à l'état civil. Batindi biso formation. Toujours formation zo banda to muso bandi 15 et bandi 10 heures et aussi la 16 heures. Oui, mais avant de continuer na ligne wana donc il y a tout ba mona lokola ndé bo le kana ba etando iki bo lobelaka ba misusu lokola côté misusu bo sala raté hein autour de la biso une chose très bien que bo salaka ba to bengana na yo na biso ke na boulot na ok bureau na moi je suis à l'état civil na komi na bandalungwa. Donc, pour comment la place on sent qu'il y a la tête qui tourne. Oui, la tête. Pour ça, la place on a la loyauté. D'ailleurs, je salue maman Ninga qui est Azam maman Nanga et puis Azam chef direct Nanga. Et puis je salue mon collègue Juju, Magloire Luboya, mon frère, na PC Motatro. Je salue maman Mégé, na kata bureau na biso. Je salue aussi ma maman. Tous à la rane bureau. Tout ça, maman Azam collègue Nanga. Maman Azam doyenne, Azam collègue Nanga. Et puis je salue madame Frida, tous à rane pe la Katuana, ainsi que les autres. Donc je le salue. Et puis Laura, on les a collègues tous à rane bureau et état civil parce qu'on travaille sur le jugement supplétif, les enregistrements des enfants, tout ce qui est documents où ils ont documents comme sous bata poto pe ba arriver ba benga rabiso que c'est là un document bougoué ba senginga en ambassade ou bien donc on les fait. Donc batondio ba la posa ba quoi d'abord oui on les fait à part cause à la communicateur à part par rapport à Mamba TV. Par rapport à Mamba TV, il faut aussi travailler parce qu'il y a des moments la télé ne donne rien. C'est ça. Il y a des moments la télé, pour prendre quelque chose, il faut s'agenouiller devant les gens. Pour oser il faut faire comment, faut au bon de là, faut ça animer. Moi j'ai beaucoup réfléchi. Je me formation concernant l'état civil, la formation ça. Beaucoup dans formation qui ne s'inscrire. Na qui s'inscrire na sali bani nanga ba binanga na accepté. Na qui formation ba déclarer nga agent. Donc c'est la tête qui tourne. Donc na sala qui peut na formation on déclarer dans la classe. Donc ça le roi ba surtout ba dépendra na YouTube. Non, faut pas dépendre. Pour nga na ko comprendre le mot exode. Ce qui ka coller trop esprit na yo à moins que vous allez attendre vous au sala ba biloko na moko boy na ndenge na yo parce qu'il y a des gens qui ont fait un peu des gens babilo na idée na o comprendre parce qu'on a deux chemins parce que le deux chemins un enfant au bout d'une route c'est même bateau bandi tala na gende boyer si oyo baby ça m'a alors j'ai vite compris que YouTube est comme problématique et comme terrain il y a combat inutile trop glissant je préférais na tout la mer maman pour faire habiter c'est la formation. C'est la formation. Alors, je vais aller à la formation. Na quelle formation? Na quelle formation? Moutaïbi Maramonio du Prince Lomba na yo. Je me suis dit que la kendara chic. Là ça ya ngana chic. Au moins mon prince avait ngana oh papa, on tanga na filmer la biseta tourner à chic. Avec le logo il y a ville province à Kinshasa. Tu vois donc ça que tout s'est perfectionné puis na mabara mususu. Parce que le lot moi ko ya le lot na mutu mo boa poto tala to na mutu na biso mo ya famille bota la sala mama kambwa confiance na ye abi ke bob na biso azakuna na salile pe maramne na expédient na tindi ngo pezongeli place a utaki normal. Tu vois, donc c'est un peu ça. À part l'internet, mon frère, j'ai vite fait des calculs. Parce qu'il y aura aussi un jour sur internet, il y aura YouTube par Kangama. J'ai une famille. Moi, je vais vivre dans ma toloté. C'est ça. Il faut vivre dans salaire. On dit que la banane n'a nini. On dit que la banane fan. C'est ça. Fan occupé de société. Pour nakati ya liste moi si bana nini bango nyoso bazala kuna nakati ya engagement na ngai. Siko ba fan ba kolemba un jour. Bana ne yana to. Ya zena posa Siko pour mona na ngai alela nzala te. Pour atanga na ekolo azotanga wana te.
On dit toujours l'avenir de demain, c'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui. Nazo préparé ba mituna ba o ali bosso déjà na azaki préparé ye wana ki aza médecin lelo aza kuna na nini osala ba stage na pédiatrie. Donc o ya mi balé Joséphine toujours préparé. Bazo préparé. C'est ça. Malembe ateza cher ma sœur peut ba lekisi minerval cher mais toujours préparé. Malgré l'internet, mon père émission on a s'appelé parce que au bouffin au bête au solo la paix magamusu ya venir à vie. Mon père m'avait préparé. Je te dis vrai. Père nanga tangisanga na kizito na noirit na Gombe. Na batanwana. Atangizanga na Eligo. Na otangi na mpo bazonga siko Eligo ezande Athénée de la Gombe. Eligo ezande Athénée de la Gombe. Voilà ce qu'on ya kala. Donc mon père a eu le temps de me faire étudier dans l'école Moroboé pour nous préparer. Mon père a eu le temps d'investir. Oui, oui. Pour que lobby mono ngana rozala te à défendre. Yangwana ozali défendre honneur ya papa. Oui, en tout cas là il est personnel mais azoui baké mono osala maramna na ningena et je commande pas pour non soko commander ça diminue un peu la valeur. Et le on a commander exemple. So mutu na bimiseli mutu mosi nanga we na bimosi nanga ye. Mobali na bisenga senganda on dit on est que na ko s'investir dans nzoto mosi na. So moni mosi nanga ko ganga. Bon bisenga senga on va d'abord mutu batala mosi no ye. Mosi no ye. Bo senga. Pour mutu so teli mosi nanga ko lo bagé non te jote. Donc faut faire vivre si je demande ou bien si tu peux m'aider si on a mon au silence je n'ai pas silence totika esprit wana dépendre non faut pas vous en a dépendance makasi na mutu c'est pas bien oko kanga bandoki tu vas chercher tu vas trouver les sorciers partout dans le monde là le long nazabo navandi na téléphone mon batindelinga ya sika exemple mais ce qu'on a minute nazangi mbonga transport ya okekozwa ngo place ezali na pas petite sœur nanga na CPA na biso na CPA pour bien aller faut attendre sous na 30 000 exemple ce qu'on a za na ngote no bengote pour na biso ke nazangi na bengati na ozela jumbongo wana ekoka ona zo ngo na okezwa téléphone na téléphone pour na nikolo na téléphone na malunga te na okezongo donc c'est à dire tout comme akomi pesa ba respect mon pour bato pe ba respecter biso c'est ça oui tout comme akomi pesa ba respect mon pour bato pe ba pesa biso respect soko lelo za lobo senga lobo bengele mu ba maman na biso o bazana poto ba maman na biso mais cela ne veut pas dire que biso photo banda ko tcha ba mal à l'aise à chaque instant a okimo na téléphone a boya ko répondre o biso a koso que je suis malade, tu vois. Pour biloko wana est tombé sur ngai alors na sala ki shonanga na bina na postulé et on m'a accordé cette chance là na pesinga ngo et aujourd'hui je suis là à l'état civil. Voilà, bravo à toi, merci. Bravo Lema, parce que on constate qu'il y a vraiment la tête qui tourne pour comme on a niveau wana. Il faut vraiment moutouer baluka tozonga na biso na kati ya bit na biso SG maman Boli boya boye oui maman Boli bakundi lelo bakunda et plutôt lobby bakunda ki lobby paix à son âme c'était une maman ya motema ne balobara maman Kadik excusez-moi azaki vraiment maman Kadik donc on a bon souvenir on a bon souvenir et belé na takala memela ki tunga la wense mais na cadre lubu la sala kango na boye na kezo bisi ya bobe na c'est maman pesa kitunga che ya yoza star nga bité pesa na lati pela on sentit me jumo lati chemise mokase mbata dongi mais amemi pela kitunga ba memi sanga kitunga la wenze po aza maman na ngai po aza pe maman ya bato nyonso tout bana na e ba lo ngai donc ngai pe na zaki d'office moi na e en tout cas maman merci na nyonso tout au salaki comme conseil nzamba zomoli mono o pe mana kimia. Voilà, merci l'artiste Maman Boli en tout cas belé oyo au sali na kati ya monde artistique na biso vraiment le gouvernement t'a vraiment honoré la RTNCT là et puis les artistes en général. Vraiment tout le monde matanga Maman Boli ba présence ya ba artiste et belé tellement belé ba artiste mususu phare pe bazala qui ba artiste est belé mais ba artiste phare pe bazala. C'est phare bazala ko batu banda ko zela ba mona ba moni pe bango. Tout le monde est présence ya Madame Belville. Et mais ça bien. Et ça bien, toi qui es bien.
Irsil Péchanga, ça m'a fait énormément plaisir. Black Line, Irsil Moutuna Bisso, Moutuna Pena Yakati, Abenanga Norobob, Moupécha, Napese Mbote Mobutu. Donc Irsil Péchanga, Black Line, soit Moninga Pena Benanga Noko. Maman na bisoté, ou Koufaka Zagi, maman na biso, Lenga na Tali na Moni Moupécha, et ça l'a bien. La Mobutu. L'artiste est fan de Tiba ici. Papa, Obio, Zambelanga, Exodé. Prends sous l'homme avec son marambo. Na vandera we, ba, na wakaka, petit na moi benginga, ba, allo vendeni. Ve bon ya to bo ya te pour on ben saka makambo to eleka. Ah de mambo za somo. Petit na bureau moi na bouger ça te. Bartiste phare. Ici Péchanga. Ba na monaki Papé Lombe, bien pas affaire. Papa Masumu, des brindés Papa Masumu pour votre information. Déjà donc tina ba mois de juillet, si je pense au Solena Junior, programme eza qui ba OK presté na Paris. Na salle mon à Paris on a au la Costa Kokagité mais bon ba obeta normal. Té na ninga mabete. Ah c'est bon c'est. Eleki na ngora na ninga mabete. Junior a ibsenga ke makamboza bien ba OK ndeka la mingi awa donc Papa Masumu bravo 75 ans. 75 ans. Et puis 30 ans de carrière. Non 30 ans. 50 ans de carrière. 75 ans d'âge. S'occuper groupe na depuis ça 30 ans. Non. Donc ça moi ça me réveille un peu comme on a bon ba père on a ba sali trop donc ba si c'est faire ba yage belé na mona ki pe la yesobe pe bazala ki wana on a prêtre le prêtre silencieux les prêtres silencieux en tout cas ba maman na biso o ba vanda libanda ya poto o ba vanda na libanda bazala na poto maman Bomengo namona ki maman Bomengo namona ki maman Mabele oui namoni ba na bon aéroport ba ye pour ba ya kolela o ya bango ndeko en tout cas ma maman bandeko bolaxi ki bondeko na bino na ba papa bolaxi ki bondeko na bino envers maman na biso boli et puis na butupe o tozaki wana o bazaki wana bamona ki madame Belleville présence na en tout cas ça fait plaisir et puis ça fait plaisir malgré tout ça qui n'a Mawame, ça fait plaisir de voir quelqu'un à qui vous partagez un peu beaucoup de choses comme le théâtre, Ayaki, madame Belleville na Boutouana. Moi, na mon équipe. Espérons que les nanamo ya zoki mo empêchement. Oui, normalement Azaki lobby na lobby. Na zoki programme mon boana Azaki na tournage. Ah oui, c'est pour ça qu'il y a Azana Boutou pour Azaki na tournage mais les gens ont bien, na mo épée, ba tout monde pe ba présence ba te belé pe za ki wana. Donc en tout cas les gars ont bien. Les gars bien. Mais na comprendre mon bébé ba yoka goût. Na comprendre mon bébé lelo. Comprendre Bob Molé, moi je vais solo na ngomba moko. Omoni nzoto na ngona ça nango. Na sportif na sportif na betara makofi na sac na bamba na rapé na bâche mais baloba lo bagat ba fingi ba garde corps siko ba oba na mona nguna bazaki banane na moni ba garde corps ba protège corps quand on yi ba protège corps ba garde corps mon donc na lo ba lo moko boye avant de parler quelque chose faut bien réfléchir faut bien tourner ta langue pendant 75 à ta minute lo moko na retina ki na émission moto sala ki na yo bisaki ngolobaki il faut protéger le patrimoine alors tout le monde a rappelé ce qui madame Belleville a sa patrimoine. Surtout tout artiste en général. Tout le monde peut dire SB. Madame s'il n'a pas un patrimoine ou à respect ou à salam na théâtre, mais il faut que protéger. Il y a un peu de monsieur sur basala qui peut moi. Biso toza ba famille libota. Biso to tikala okanela madame Sila te. Biso to tikala olika na TV to fingi madame Sila te to bateke to bambaye ne ba saleté ou bien to finga ba sanité to finga netinga. Na lo barango à chaque fois. Moi j'ai une famille qui me regarde. J'ai une maman au atala la téléphone. Na bureau na biso kuna. So na ye ba benga star. Na notre bureau ba benga star.
ah mabenga star donc il muto alega na TV donc ce qu'on imaginez muto alega la TV na chef à bureau la biso ebi Joyo total araye ah bob natala émission mona yo poza araye mon comédien parce qu'on olia lo bangata comédien abina mona nzono finga ka batubu démarrer qui m'a cassé et puis tout finga qui est molema et salon molema natala ke émission no mo bona ah o défendaki bien et on ni ba fleur ba fleur sikoyo madame Bellevie selon ba dire to senta qui un peu to na insécurité il y a place wana il fallait les contrôler quand même. Oui, Paul, tout le monde peut dire comme ça. Mais en tout cas, lobby, dans mon équipe analyse, Bokimi. Parce que vous sentir présence, il y a communicateur, il y a un présence, il y a patriarche, il y a un donc Bokimi. Jour biso to yaki matanga ya nani po azaki matanga ya famille botaka te azaki matanga ba artiste comme to est-ce que biso to lobai na bat bakimi biso lobaki yango te siko biso to kima neni parce que madame Bellevie Bella Kandi la patronne ange adorable ange adorable oh yeso ka koyi na mabele bo mokile zoni mabele zoni ngana le retour de la reine donc et n'ingana pour battre bêtise bae et puis que un mot mais n'ingana pour battre bêtise bae parce que banga que ah bon bah ça là bêtise trop battre bêtise bae mo kile n'ingana non pour battre bêtise bae et puis que un mot obi na kata stade et puis battu bae na stade on a bae ba bêtise oui ba tondi plein match vite ba na plein mais ba balongo bilamba kasi yango on ezaki bongo ah bongo ah yo kasi match vita imana mama longeza la kuna donc batundi ba banda ningana wana ezali nango pona match vita imana mama longeza raté na ba tribune wana ma porto wana mona match vita imana je route match à Léopard président za la kata dino mais ba oyemba ka je conférence de presse moi beta elo so yango wana le kai kuna lobby donc batu ya maboma nde bayaki na matanga te place au mabe place au mabe batu ya maboma ba matanga donc matanga comme une agitation on fait baler la maman na biso bakini parti par là batu ba boye telle agitation non telle agitation boye matanga tout le monde était agité sauf nos vieux là OK moi je respecte beaucoup la caméra mo bande ko filmer ba tozawa boyawa tozawa ndeti na matanga exode ndio uzana tu es responsable uza mutamaele na hebi ba chiku ba nini ba makambo leka na ngome sku ba mona yo leka na kamera tozawa boya to bunda est-ce que ça ringa rien à voir na matanga na matanga après bah matanga ya Richard Mokoko père son âme to sala analyse moroté c'est ça les matanga ya Richard Mokoko sili to sala ba to zongeli mbala moko sous maram na biso ba filmer ba nini mambo zongi pum na tito kendanga na événement na biso ya nini ya le 29 mars siko oyo ya matanga ya mama biso mama ya boboto mama ya bolingo lokola kombo na ye na ba guerre te bino boye na matanga pour vous montrer que biso to yo la sabino que biso to pena batuko toza mal éduqué to yo la ki sabino lelo que toza ba mal éduqué to ye biso ba mal éduqué to ye biso ba impoli auto finga na internet to ye biso ba zoba internet to ye nous étions très bien éduqués on a bien protégé notre madame Bellevie on l'a accompagné tout doucement dans quatre jeep na malheureusement bah péché qui bison là pour batunda qui wana fallait quand même tout panza pour madame pour ça alembaki alors qui fatigué abattu fallait quand même que papa Richard yango bat ba monaka to panza ka batu mais pour na côté toye bitumba nini mais ça c'est on était très calme, on était comme des vrais agents de sécurité VIP pour protéger le VIP. OK, bon siko ya lobby ezalaki match à vita ina imana. Ba o kuna ba finga bêtise, o kuna ba zonga bêtise donc ezalaki lokwa tozana kata stade.
mais pour les matanga nous on était là le jour là, c'est trop ça concurrence ya maman matanga té, mais on fait une concurrence par rapport à l'air dire na bango na biso. Biso, on était très calme, on a pleuré notre frère. Merci beaucoup. Mais vous êtes venus pour montrer bonjour l'accent. Maman Boli a tikala ko la TV boita clashé sur Mutu. Si ko bino boina matanga maman Boli boina boye démonstration. Moi te eza ba bêtise. Ba artiste ndi bazo kufa biso tozo lela. Comité ya artiste bazo lela pour bazo perdre ba être cher na bango. Mais le ko la ba misusu eza le ko la bien to relaxa na bango to kozala wana. En tout cas l'air balimbisanga maman Boli a kufi liwana ya kufi na kimia nzamba bengi akunga na ekokaki. Mais pona batu musuba mona on dirait sengo babi jour ango ekoyinda jour ango ekoyinda clic mutu na mutu ya famille bota esali ke mutu na mutu ya famille bota azui espace na ye mutu okuna kende musala prince Lomba avait un boulot à faire akendaki mo na mo boza nango ngai na kinda zaki na bureau toi tu m'as appelé kuto ngai j'ai mis ma benga na bise na bureau ah OK c'est bon donc mutu na mutu azali na makam na ye na occupation na ye. Mais tout le monde maman na biso ba o ba yaki na butu la plupart des gens ba yaki belé na butu nous na matanga ya sœur na biso dipine ba charge to na matanga na dipine déjà c'est samedi on ba okunda déjà zomona ba biloko mususu to memango na ndenga nzango so bile to memango bongote faut se calmer faut se calmer to memanga na kimia tu vois mon frère c'était autour ba que également agitation zala qui par rapport ya ba matanga ndi bande ko ya oui agitation ils ont trop to e barake exode o tozo sa lelo nos enfants vont les récolter. OK. Oh, tozo sala lelo. Les aloko tozo lona. Nos enfants vont venir faire quoi? Quand les parents balié manga ya besu ngai ya minu kite libana. OK. Bana na biso to e banzela ni to mema maman. C'est ça. Ngai j'ai assez réfléchi. Tala exode mutu na réfléchi ça qui na zogi temps. Na zongi non aussi manabi Joséphine nanga na Taliban na Tali ah bakemaya banani faut laisser quelque chose Janice bana ba ebele mutu faut se calmer promouvons notre madame Bellevie c'est ça tous les artistes na biso to memaye to kenena na place où yaza na besoin comme voilà merci beaucoup Bob Bella production pe famille bota mobimba et tindinga ina make un peu ko réfléchir lelo oyo biso toza bato toza liba journaliste et investigation to kenda ko ça l'investigation pour to non polémique té non tant dans bien investigation en tout cas to kenda rapena to yeba la source pour to make un peu ko informer bato oyo peut-être bazali mal informé lelo o balobi famille bota eza ko kabwana parce que famille Libota Bob Molé mazo sala makamna ndenge na ye azo sala batu misusu côté misusu batu bazo sala makamna misusu nyango lokola yo zali moko ya famille Libota zali molobeli ya famille Libota ba mama na biso o balinga ka madame Bellevie o balinga ka famille Libota mobimba bazo tala biso balinga yeba famille Libota bokabwani to boza toujours au même ligne même pied d'égalité. Merci beaucoup Exode Mikebi. Nana Lobaboué. Anglais, anglophone, balobara, we are one. Nous sommes un. OK. Famille Bota, nous sommes un. Maman na biso azamoko, papa na biso peka azamoko. Tous na papa mi balete, tous na maman mi balete. Maman na biso madame Bellevie, papa na biso madame Bellevie. OK. On le dans un sens contraire. C'est-à-dire que dans le sens contraire exact Bellard Mobimba. Et oyo azabongo sous partie na biso zabongo famille Bota. OK. Famille Bota, on est au grand complet. C'est dans le message de ma famille Bota. Famille Bota, on est au grand complet. Nous ta longwe na famille Bota. Aïté. Mutazui nzela na moko aïté ben mission na o botala et pas ya Batista boy ba ke za mission ya ngai na Prince Lomba. OK. Donc tokena ko chango kuna poto panzakaka bo panzaka ndezalaka bo comme pe na ko ya pe na kati émission na kati chaîne na bino na bi bo pesanga nini moko espace moko na bando sala émission na nga moko
yango to kenda to zu espace kuna mais na kombo ya lo auto lobelaka kombo nani ya madame Belvi na kati so ko tale mission bande baniti na suko yoka jamais sans que au passé sans yoka kombo ya madame Belvi na kati donc to lobelaka toujours mutu moko alors famille Bota toza moko ngai wabino Bob Molema nazalaka famille Bota Mazozo benga Joséphine bébé Joséphine Molema benga nièce nationale donc il y a famille Bota donc tout ça famille Bota to kotika la famille Bota soki lelo nazui moye okende place on azali wana mutu nangezo sala parce que naza pe famille Bota nazala non na mayele langa moko parce que kozala pe la famille Bota moi mayele nozo défilo pe bakisi donc je suis famille Bota alors na solo laki na la maman chérie à moi aussi na solo laki na maman José Lusadiso en tout cas ba bisanga lo mo bi Bob biso to ba maman bino mo bana boza na bokabwanité ngabi te maman pourquoi to kokabwana bino nyoso bozo ndeti nga iso na za problème ya ndeko tadi na problème ya ndeko mundirba na problème ya noko yams ya noko prince non yo lo bango na TVT c'est ça bon ça bino na biso en tout cas ngazo na monia ndeti so na yoki likambune ndi batu musu ba yaka na makambo ya famille na télévision moi aussi j'ai des antécédents à famille ya na noko na biso mo achanga kanda na ya na TVT ya na mosi na ngachanga kanda na na TVT et puis na fiche répété est-ce que batu musu peut-être yo lo baboye olobi ndenge mususu mais ba téléspectateur bazotala yo ba okatsa ko ezaka ya ndeko na wana ndeti bo na mbokela ndeko na nga jeton pour na nini parce que ba fan oyo baza ya ye baza ba fan na biso mais eza ba façon ya kolinga tom sunde balinga rende ba olinga ngati c'est ça ngai eko déranger nga na eloko te nous sommes une famille c'est ça la priorité la priorité c'est ça merci beaucoup c'est le mot qui convient nous sommes une famille c'est ça oza primordial eza que toza famille tokoti kalaka omoni nde tozana toko bebana na CC biso tozala ya moboye na méchant mutu moboye ya famille mais surtout kutene na chez salam vis-à-vis des gens ça mais surtout zongi ce qu'on a dans notre famille zombie koti donc famille Bota mobimba bo comprendre que famille Bota baza toujours unie moko ta longue famille Bota mutu moko ta zo bois ki la muninga ba jeton pour aller léser parce que tout le monde des famille Bota ndenge ba communicateur nyonso balobaka yango en tout cas bo moni message ya bino parce que ngai mo sango ya bino exode miki binazala kawana pour la couper sa bidon ba information boye ba à temps réel Bob Molema répondre biso tout le monde des familles Bota mutu mon côté à bois kaka jeton sur ndeko na ye ya famille Bota de mère nani tadi nani mundir ba prince Luamba Bob Molema Jema Ibele batu nyonso na ko biso le mot exode excusez na racho parole nga zaki olobela faire rigola on a na tâche parmi les communicateurs à faire rigoler ils ont reconnu et ça on peut l'autre na tigena na ngolo bela faire rigoler tout le monde sur le nier salama guerre mo salama exode bikebi na demer maman na guerre na biso frère to kuta la demer abi Molema oza mo ba frère na falite oza mo famille Bota tant tozongi na télévision totala nizumi na héritier ibula botuna héritier ibula tokutani boy obi héritier ibula Bob Molema boke boye na kandongo ti awa o makamo ya kuna eza kuna o famille c'est-à-dire que oyo tozaki nango kuna yone na ba guerre ya faire na fali parce que le toye na ngambu ya côté na biso madame Belvi tozongi bana tata moko pe mama moko donc to comprendre que na TV maman fali na faire bolobelaka ba artiste monam to défendre artiste na ye mais côté ya famille boza pe na famille Bota ndeko to sangana na ba bakuti te wana to ko sangana te te wana to ko sangana te azala warrior ti bakuti baba ndoki baba ndoki bele bazano sur le CNPP ok na bango nyoso tout bazana ba carte et pour belé sous to babi bazo biso nyoso tout tozonga CNPP tozonga pe na CNPP bon ba yepe bazuna ngai pe na bien tozonga na CNPP to ke tala ngona to consultation et belé ba bimate bon ya za libana ndeni tozonga na CNPP donc
Voilà, merci beaucoup. Tous en Bob Molé, vous comprenez que n'est pas vraiment tout ça. Il a bien banaliste, tout ça la caca bongo Bob Molé, biso toujours, biso tous en même chose quand on a question, il va répondre à la réalité. Lelo Oyo, tout le monde a nekona biso Gaïta, moi na ya na biso ya Gabi, aye na TV pour na ko loba tout batanga kamabe par ya maman na ye. Alobi mutu nyonso ba émission zali ba ndeko na biso bazotala biso balanda ki émission mutu nyonso ya ko o aloba kamabe ya maman na ye soki maman na ye lelo likambu akolanda bango moko. Okoloba ndeni par rapport à ba propos ya mwana. Ngane sizo ngaza yi Gaïta. Wana petit nanga. OK. Ça a déjà émission pour 2 reprises ou une fois. Petit. Soit Vandi, atala pe ba émission ya Gabi. Ah? Atala ba émission ya Gabi sala. Oui, maman va ça. Oh maman va ça. Ah mon ami. Comme ça on comprendre pour ni bat bayar ko ça prendre dans maman bon. Ah, tu comprends bien Gaïta. Ozongi osali non rétrospective. Rétrospective. Au Vandi pas pouf obité. Dans on attend ba image na YouTube. Au bando attend ba image na YouTube. Otali oh ya Gabi maman bino asala. Parce que au bando tala sko ba réplique parce que ya bandara batunde ba yo sala réplique. Ah donc ils ont mutu mon côté oyo nyani ya maman bango attaquante aye attaquer bango. Ya bandara na. Ya ndo ça. Allez muta ça une réplique les sala. Les sala on ngona. Est-ce que yemo so tali monsieur ya maman bango la fière ya maman? Non, je pense pas. Je pense pas mais tout le monde défend toujours sa maman. C'est ça. C'est tout à fait normal. Ba tu peux comprendre ngai maman na ngaza liboma. Azala muta tangara soi. Azala soki mutu mo azara ndeni to banana défendre mère. C'est ça. Il faut défendre, il faut commencer par défendre ta maman et puis l'autre chose c'est Sima. Donc na comprendre que Aza maman il faut dire comment donc auparavant il faut banana défendre mère, c'est tout à fait normal. Est-ce que oui ça peut maman te gati comme émission pour maman comme moi un peu si là to ndengeni. Toyoka eza na batu na vie. Aroye biso limbi sanga siko. Pese une semaine aroye le sous. Alors, il y a le même problème. Oh, remonte les gens battu na vie. Aroye biso limbisanga lelo. Mais ozonga eza ba jar ba tulora ba yaga. Ah, lelo e biso na ate omoni ndeza boye, omoni ndeza boye na malama eza utoza. Ça mo déjà na. Ebe banani. Ti pesa no mabe. Akosingo pardon lelo. Lube bandi na yango susu. Maman, t'es à se pélater, soit italien, soit t'es à propos à se pélater. Mais là, la vérité. Il y a des gens comme ça. Il y a des gens comme ça. Netiye. Arova na bena ba beti bo pa. Pa ele ki mo ba sa neta bité bolimbisanga ya. Mais bomoni serona. Azara problématique t'expliquer bien. Ah. Non. Des natifs. Le mal qui a perdre la caméra hein. Des natifs. Il est bon de le bas. Il y a Gabi n'est pas problématique. OK. Des natifs boy. C'est problématique. Mais devant la caméra, la sœur s'excite. Ah. Donc c'est qu'on confirme comme le bas oh il est mort le bas qui a perdre la caméra. Je vais dire encore une chose. Imaginez ce que vous avez dans mon boya cano. Aza pembe. Ou bien aza bon. C'est ça le baka ko balinga balinga ba sa pembe te. Aza bien. Aza bien formé. Aza ba guna na. Sigo excusez-moi, eza to ça to que non moi sans tabou. À se déshabiller. Toi tu en mon français, tu parles en français. À se déshabiller. Ou bien on concept les camo. Na mambo le bateau. Ah, l'obi sous photo mon sous na tongo mais l'autre que non musala. L'obi non sous moi OK, yo mo makokia les até. Sigo eza toqué mon frère, eza exemple mo eza bizarre mais to c'est comme to zongi ngona ba image ya ba serre na biso. Moi soka ba che caméra ndebo che ka bo rek. Caméra zotinda ngala longola bila na loba ona ko loba. Zotinda ngezo exciter ngalo ko ba tendresse bané. Zotinda ngalo ko ba zuma. Na mona ke lobi la filmer madame Belvia, moni madame Belvia za la caméra bo. Yemo alors tala ya ba présence ba monsieur ça la somme moi. Asimba ki caméra l'air belle la koti. Obi ke okitsa
Alors que sa caméra est mon ah, c'est la première fois que je la chemise à bien jeune homme. Hey! Attendez. C'est la première fois que je la chemise à bien. Et ça, en tout cas, bravo. Vous allez voir pourquoi. On soit au fou là. On soit au fou là. Donc c'est la première. Depuis, et là, on a la télé chemise moins bien. En tout cas, maman a vu ça, Bakouk. Bon, ça va un peu moins bien, c'est bon, bravo. Il ça passe. Botine la, il bouge tout parce qu'on est botine la raie. Agenda pour on aurait calé. Azane. Bah on y a son micro, bah comme il y a na procédure mon code. Piqué. Famille bota ba longa la bango parce que ba pesa ba no pesa ba ngombo pour finga. Na eu solo mo. Depuis jour il y a tout ça na bino na showbiz. Si le long na mona madame Belleville. Si le long. Bon calculer date c'est showbiz. Le 29. Si le long. Non na mona madame Belleville à part na téléphone a bengi allo molema. Tala boy tala makambezo ki boy tala boy bolobela boy te fait ceci bien en benga prince Luamba na opesa rapport bien en benga tadi voilà ayebisa nga benga tadi molema na benga tadi na yebisa message mon comme ça yo panzi pe pa baninga c'était ça o nga na yo kakika à part téléphone boy na moni na nga suyi était depuis le 29 mais azorata ya opesa bino mbongo na ndeti ngai madame Belleville a ebi numéro na nga Airtel ma ebi te numéro na nga Airtel man na ebi sipe ka ba mère pour comprendre numéro na nga téléphone ya Airtel man écoute ça yo ebi sino ba mère mais poto moni ya na biso ki manja waye awa lobike na bela ba mandai ko futa mbongo pour o nyoso ya loba ba futa mbongo et pas patriarche pour afinga pour loba mabe par rapport à Makamunyo Soya Loba ou ya Singela pardon. Mon frère. Donc nous avons toujours l'intelligence dans la sagesse. C'est ça. Et ça là tout sous net biso venal parcelle ou bien boy to quoi. Na mona un mon boy na yoka net Daniel au lia sa foot. Sa fou wana o ba PC pas mère aleki et ko comme c'est pe loba. O ba PC. Ngelo bani. Na zo biso to vanda. Awa d'être là la commune na lié Thompson na lié poisson bena munene na lié makayabu na kwanga na safu tina olia ona tina na olia ona na obeta ka lisolo na ba exode azo umela pour na bike musala mais la lobita moi ba personne na exode wana be mama sana exode wana fo batu te principe yo lo bagara ba siko ezandenge mona na bijou donc exemple au PCZ OK continue exemple na Exode alimentaire na terrain mo boye Exode continue ba koki ba comprendre bien te Exode ba ebisinga te ba pesinga biloko wana pona tatonga moto c'est ça mais ngai biloko nemte excité nga ndeti Daniel azarolia nini arolia safu na ye wana Daniel arolia safu na Daniel ekofo comment Daniel za ekofo Daniel comme les Arabolola ndeti master na mo bolola Daniel bolola ba pesi sa foot et pas ma mère aleki ya ma pesi sa fois dame maman Daniel comme funda wa blessing moni gutu yekutu sala yekutu bo mais yame atindi ete alia abeta lisolo o ya blessing alia ki maman Nathan lia ki ninyo azo ki to eloko ba yebisa biso non mbobole ma to ko yango na ki na bino na exemple obo ba pesi ba kabeli ndeko na biso Kilimanjaro $100 be $200 et pas madame Belleville mais yemwa bandi o moni gutu madame Belleville moni wana siko olia suka na ngwana akini motimete siko kwa boye ngana tuno question par rapport à mambo lobby et tininga na lobaboye jour ya pesaka nani ya pesaka mama ya mpanzi msusu kombo makolo soso azo a combien ngana oyibande eza il y a des gens il y a des gens qui aiment faire plaisir au chef. Okay. Est-ce que tu comprends? Nathalie documentaire dernièrement, il y a ancien président il y a Égypte. Azaki na batouné mo bazaki on se faire plaisir pour basala mon konzi plaisir mais mon konzi tout bon mais mon tourna ba assassiner ne yo te chef azaro fingo trop yango to bomi Sadat so ba bomay na nini on a jour ya défilé na yebi moi histoire
Baboma Sadat toujours à défiler, tout le monde a été mis char de combat, boubou à baloussi arme, papa, bomi bateau, habillé tuer les diables. Et ça, un bateau, bazaki au sale plaisir et pas Sadat. Sadat a tout dit, oh, un politicien qui finit ni assassiné, babité, mon konzi, alors qu'il finit trop. Il y a un bomi à tuer, oh, il y a un Sadat, ça va comment, boumi. Non, chef, ça les gars, plaisir. Il y a des gens qui font plaisir, qui aiment faire plaisir à leur chef. C'est comme ça que ça se passe. C'est comme ça, ils ont un dengue à Bijou la reine. Attaqué au linga asala madame Bellevie plaisir mais ba pekisi tom suba pekisa o yobité ngafu na sala ngoka il y a un jour touti qui a 6e anniversaire je pense tu es au un restaurant Bijou la reine était à mes côtés asa sœur nanga ma finga bangote na lobaka ba réalité baza ba ndeko na biso baba ndeko na biso elo ko kabola biso makambo bango bazo sala biso to linga ngote ayebi makam ayebi nga bien to yebani bien dedans mutunanga et au salake mais le lot surtout sous battu parce que tourner madame Bellevie je vais te dire une chose c'est une question de famille c'est ça la chose en question c'est une question de famille l'ennemi de mon frère ou de ma sœur c'est mon ennemi d'office direct point barre basta tu vas ni naïbo biso to vanda libanda biso vanda na opération mobondo ma mère na ba master na batu na maman ya théâtre ba vanda na VIP OK ba tuni mama tuni bijou vanda ni kuna ni non c'est un problème vanda ba yanga na ba mode douce c'est ka ba vanda makamna maman ba sala mamna ba ona ndenge na bango ya ko kotawa aki au kota place on t'a donné la valeur OK mais eloko nini sala ki lelo boya balusa manduki pour total émission na yemo kwa lobaka ngana tala émission pour nazwaka temps pena ya ko contrôler sur est-ce que yema balobi na TV ba bengele la police est-ce que yema ba lobi ba bengela nini magam na biso ngana yoka déjà maman mo konzi na tanga kombote a invité biso to lia na table moko boka nsate mbolo la maman lembela makambo na longoli ye maman mo boy kaka to lia bo asekinga telinga nga molema ça va maman abinanga obike magam na bino internet fu bosu sa ngona internet jour bo yana ngo pananga pour to solana e aza supérieur na parga gombe gumna abi jour bo yana magam na bino pour na kino sela ya animation na fête à moi na mais abi jour bo yana magam na bino ya internet na yo mto yo funda na yo mto bafundi na kangi bino na che bino na abi na okanga po aza mikolo kuna aza sko kuna abi na yo mto yo funda na muto bafundi na kangi bino mbale po na yebisa bino bo suka na makam na bino kuna ba bêtise na bino na internet so comprendre nga molema ngabi mama nga uto tikolo mo ngata ba fingi no mais so fingi nga mère na abi il faut répondre ayo ya yo comment peut sanga leçon ya journalisme il faut répondre à la personne qui est venue te défier ou bien qui est venue parler quelque chose de toi à la télévision va lui répondre ou bien la répondre kaka na même plateau ou bien la chaîne télévisée c'est mère oui puis ma TV abina question réponse directement voilà okay. C'est-à-dire que makambo ya lobi nete a fini kuto alobi susu alobi ke madame Bellevie azalaki ngulu abi azalaki ngulu et pas nani de kona biso mususu de zéro à Bellevie Kandi la patronne de zéro à Bellevie Kandi. L'invité son nom c'est qu'on fait comprendre de zéro à Bellevie Kandi. Donc tout confirmer maloba ya que de ngulu à Bellevie Kandi. Te ngulu c'est trop dire mais de zéro à Bellevie Kandi parce que les lots a foutaki tom souillé. C'est ça. Lobby a foutaka épée. Aza patronne na azaki patronne na ex patronne na azaki pe oya a commis surexcité pour dire des choses. Pourquoi ba propos ya bongo? Donc madame Bellevie alika émission ti boya bana ko finga bandi bobenga na bato ba utaki boye po ba koma boye ba benga ba bana ko fingela bino bato ba uti bobenga na bango nga muto ayaka oyebisa nga magamba bato ngai ndetsinga ya ba petit belé na ba internet sona na solisa bango te nga na kanengo wana na kozwa téléphone na bengo na biso en tout cas Joséphine place à foutre en chic non on a $10 noté mais quoi ya ko so sanga souti dans to so la raté potima zozo allié la tongo na ya lelo na ya lobby allié ngona mbongo noté donc ko ya souti ba te belé oye pe no ye verna nga ya na momi mo boy na téléphone na nga na so sake souti aye pa nga bonjour non ba bonia
mais aujourd'hui madame Belleville na ça subo ngai ce jour peka yo ça la subo na pas madame Belleville ngape na lobiso souté oh mais ngalo to ba ngabité toi ba mastaté toi ba mastaté yo pe jour ko ça la clique pas madame Belleville ngape na ça la claque pour na donc au senti moi na profil na ngape na boy komi pembe na bloqué les lobos on a caillé kala abanaki ko s'acharner sur Elio Yazalelo. To monaï alika une émission où on a tala lobi que moi na nga te yingai alobi que makambo na nek ko sala wana pasteur. Moi maman na nga te yinga mambo na ndo sala wana eza mabe yango na yeko senga bolimbisi. Mais kaka ye moko mutu moko asenga bolimbisi pour na mambo sala ya mabe. Aye suko s'acharner par rapport à quand oya longwe. Est-ce que l'oubli vous appelle à moi à une fois de plus pour sous pardon tu n'es ni bon. Exode so vandi on va mtamaele on va ndo sili maele on va ndo yo mtamaele mais so vandi mudota ozaka mtamaele to vanda ke to sa briefing pour avant toute émission tout ça là toujours briefing on est des journalistes on est c'est le professionnalisme donc so vandi na parler mo vandi pena boche Mahamni neleka parce que aux hommes de maïle aussi maïle oh maintenant comprendre te ngai et arriver à Schengen na venu pena metu bona tonta téléphone bona loba moi et mon prince lomba benga po prince lomba bena abenga nga tom sumona tongo 6h 7h pour sur neni ah là c'est au côté boulot au côté boulot bon sur le 14h 6 à 14h to tourner le moment ou beto les gabuto au moins et mon na vandi na metu na otana bi oh parce que yé azaki boy Diko alongwe a combien changer boy pas abandé bandi au finga exode ngana sala ngote au moins émission au bokanga bokanga émission lelo so bo retenir kenga non sala ngote lelo bo ndozo défendre madame Belleville lobby to monio côté mususu atape na SBT ata côté mususu kaka obandi ko s'acharner sur madame Belleville Sony c'est ça. Non, Sony. Est-ce la moins difficulté, moi, fixer mon tout trop. Regarde. Est-ce que non film madame Belleville dans ta caméra? Il est pas dû à et ça les tensions. Oui, pourquoi ça les tensions? En mon angaboué en face bo, bando talangaboué. Alors, hey Bob, mon frère. Des fois ben Bob, t'as bien molema, molema ebi poni na bengio, molema, ebi poni na bengio. Parce que l'année bando zongela ngala mutu na kaskata butu, yepezo zongele e osama be. C'est ça. Soki lelo na zwinzela, oh na zwiona, c'est mieux. Monde o na zwaki wana c'est bien. Mais na zwinzela OK, lukala ke kote pa bakwiti te wana ngesi baté. Na zwinzela, yo kendaka 6h, so 8h neto kendaka na to 14h. Na mutoki la ngai. On les a na mutoki ko finga batute. Pour na kaya bakwiti faut yekola ko finga. Je connais comment on insulte na ebinde ba kenda na émission polémique. Je connais bien. Na yebi. Si ko imaginer que ngai sigo na baluki ka exode benano vanyola ba. Ou bien la chombut. Alors molema ya la yope. Voilà, merci beaucoup. Donc, comme il aime ça vraiment la souka, il y a ma soeur, la biche à mon collègue. Vraiment, comme vous constatez, j'étais avec Bob Molema. Tout le temps, vraiment, il y a Kolobé la Marmounion sur la toile. Ton biche sur total la émission. Biche sur la carte internet. Tout le monde a qu'à n'engi bat monsieur Baya Koloba. Bob Molema a eu temps pour répondre à la question de Bissonioso. Bob Molema, tout comme Nabiso vraiment chité, tout comme une chute, Maloba, Yasuka par rapport à l'émission et puis sur ma dédicace pédali. En tout cas, mon absence, c'est ça qui est un peu pour Zaki a relobélaté. Mes collègues le savent déjà, donc on a en pleine formation dans Silici. On m'a mis là au place Nazali. Et Zaki, on a la route émission mon Konatongo. Dernièrement, avant-hier. Pour signaler, Brazzaville, je dis Yams, Mounirba, t'as dit, together, on est ensemble. Donc, c'est-à-dire que na signalé présence na Bango, na Brazzaville, na signalé retour na Bango, na Kinshasa. Tu vois? Donc, Bakenako Sam Sala, Oezapo, na Moutuka, Moko, Bapano. En tout cas, félicitations aux gens, au bateau Bandima qui Sala, qui ont initiative. En tout cas, bravo à vous. Que Dieu vous bénisse. Nzambe apambola bino makambo sala pona mama wana
pour la madame Bellevie bokende na oya cheki na maboko na ngati likamboana misala na yekende liboso ba maramna nyo surtout kende liboso en tout cas moi ça me fait énormément plaisir. Mon numéro est toujours boye biona et mon na chaîne et ça on a je travaille et puis je continuerai toujours à être là pour défendre bato bazona na GI en tout cas bo continuer kolanda nga pe na GI bo continuer kolanda nga pa Noro Batista kuna bon zwanga donc na GI a pe na legara pourquoi pas so ba benga et pas Pamela Matundo na l'équipe pourquoi pas so ba benga et pas ya bande ko nga nyo soto basi so ba benga je serai là en tout cas moi je suis un homme avec un grand H. Avec un grand H, je défends le nom de mon père qui est Molema. Okay. Je défends son nom. Je défends le nom de ma mère jusqu'à la moelle épinière. C'est-à-dire que on va défendre les combo na bango. Et nous l'éducation na la télévision. OK. Et son abeti chitasi mananenge famille bota je défends le nom de madame Bellevie Kandi. Wazabongo supérieur na bango nyonso tout. Na bisa bango biso to photocopie te biso to original. Bande ko baboti. Famille bota. Ba kota la dina na la douce. Ba mo pecha love. Ba mino nyonso tout. Bo mona lobi photocopie en noir et blanc kuna. Et monsieur Sili. Et monsieur Sili ba dédicace. Donc merci Nabino Nyoso Nzamba apambola bino manda ko na bino besika bozoni. Na ngo photocopie. Voilà, merci beaucoup. Tout a commencé à beauté. Humble serviteur, le petit-fils d'un bon maître. L'œuvre de Cassie l'artiste. Je suis Exode Mikebi. Tout a commencé, en tout cas, beauté Nabaïnion sur le qui tend. Yakulanabiso du début à la fin. En tout cas, je dis un grand merci à Esta Morena, la parisienne de l'X. Et pourquoi pas dire un grand merci beaucoup à Keren Ongala de mon cœur. Keren Ongala, Sandra Rizi qui m'a vraiment moté na yo yangoana. Et pourquoi pas dire un grand merci à ma maman chérie Claudine Bawete. Balobi ni tâche, ni bouton, ni vergeture. Moi, il y a 1m80. Moi, il y a Tunda, maman Wivine Mukanga, Mukoko. Plus c'est un bango de Bawana Makamboango, na États-Unis d'Amérique. Pese langa Samantha Mbote, Ebele, et Balobi na Gambela Mutazaka Kamoko, Major Passi. Major Passi na Gambela, Nasimboso, Keren, Princilia, Wine Maravilla, vraiment Bambote, et l'émission n'abisso jamais, et si la sang qui a dédicacé Moutoumon quoi très cher pour Nanga, c'est ma petite sœur Eldine Mikebi. Restez chez vous, que la paix du Seigneur règne dans votre maison. Comme je dis toujours, c'était Exode Mikebi. Le cœur de l'homme n'est pas mauvais car il bat à chaque seconde pour que tu vis. Au revoir, bye bye. S'abonner na yo, on consomme information ndenge esengeli. Ya biso na bino 24 heures ya information ya culture na biso kaka awa na micro libre et pas ya Jemima Ibele.